Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Tadi bisote, salama yele. Tadi bisote, kande ko salama yele. Tadi bisote, salama yele. Tadi biskota, kota. Kintangu iko kale kota. Mama kule na kinsasa, kota. Mama bipendo na sakumona. Mama bipendo ale kota. Binaka, ningana. Tadi bisote, salama yele. Etadi bisote ngunga ikoki kitala lelo pwelele dikamba kubumba izadite ukuyeba dikambu na yo izalaka wapi iwuta wapi ale itadi bisote sofe isika uzajale nikuna emabembo ale nikuna na luketu nikuna ndamba dinga kama binela ye bayembela ye itadi bisote salama ye ivala mama ivala hey yo wana sokoto sidisiawa ifoko la nanga ina pilive zamba za kudubilanga kitala funga mikono yo kitala ya munene kitala munene banda kubina nikuna mapeta nikuna emabembo itadi bisote zalama yele kitala mpwelele na lubaka kamu na lubaka ngai na loba mbona Israeli na Palestine batu watiaka tembe lelo dikambo ya moyo monani lelo za kumonana na loba ngai na luba na sala na bikula mbona makambu oye za kusala malelo oyo za kusala malelo na mbuka na biso tala bitumba ndenge zali tala ndenge batakukende tala ndenge bitumba izakukende kuna hale yetadi bisote Tuwashuna baajo baina kuna bakisasa te. Foto yako pema wana Mboko mama lili bogo pema ndenge. Mefome sana unzo kena bakisasa mwa banzo kwa madili ya one yande. Mise. Evala ana poto. Kuna ya mboga malini makasi. Siko ngula obengi soke ndio kuna. Obana oba. Ngali ngaki suti ofana na kisasa umoni uneo kufilangana maboko. Tusali ndio zabo jama nalo mina sasa kendengo za bobera ba estoma wana tusali na bakisa bokoko muniki bakisa bokoko isie magi na muniki zo sala mesenga gi fo ya ba control voto
le contrôle à Monique, moi soulagement siko. Il faut te faire dans ton zone manini. Ndako wana kuna locataire aso futi leso. Mbongo ya kufuti la autini la biso. Moi na pe kuna vala. Chaque mois azanga ati utindi lo mwelo cha na sona report. Ngai na zono na ke. Ozomona ni. Vala zo sunga. Mbongo na pezo ta kungezo sunga me. Tozongela kana Kongo tofandela kaka. Ndo besi tokompe mikolo na ba rhumatisme. Mboka madili boy. Toye awa tobosani makamba ba embouteillage. Makamba ba transport. Tofani na mboka na biso pe mingi. Yo kamali peu. Toko kima monte za mboka na biso mais to mesa pe parce que tozaka en Afrique tokina tozon. Tozaka en Afrique. Yo zawa. Ozoli ya ba pomme. Ozolia ba raisin ba yaourt mukolo wana na moni obima oya nini obima oya ni. Ozolia ba raisin wana omona nyonso tongo obimi na ngo oyo lingi ba yaourt. Donc yo eloko lingi mboka oyo ba pomme na ba raisin. Ba nini? Kumba ba raisin wana ipana biso omona makararuma. Nanzela matadi sala libere kuma. Wana za ba vini. Siko. Akini jela ba Kongo ba raisin za wana za ba vini. Tomora wana za raisin. Exemple moi et vie on va ça là. Ben Yesu amelala na ndawa sasa. Kwa hiyo watu walizoka kwa ça. Ofana wa mwana lokola za kuna za na itabia azotinira biso. C'est ce qui est important. Ah to sala teza lo kwa pension na biso. Pension na biso to yeko passer amwa. To sali mingi na mboka na Kongo. Siko to yawa to yena ngopema. Bikamwezo ya kopema. Oh, so ito sisi opema tozoni. Mara mozonga na totala na ntala mwani nanga wana vya wana. Mandide bukota na makasi. Tala no vya wana katika hiyo. Ba chaussette wana. Ba chaussette nanda tena ba chaussette. Kolata kaka ba chaussette te lokola nini. Il faut mesana. Ngabu tozomona tena otika na mama ba biloko oyo ipona nini. Na ala kishaba ngoke biso pe na padamu malini yana. Osopana ka boye kaka te. Ndio kukomsa na jeune na mboko ngasi na komi mpaka makolo. Miselina. Mikelina. Nakani mote mapoto. Yo. Tala ndenge nini bazalendu bazakuganye ngana zo yago. Namona yango na kitala. Itadibi sote. Naluba na bino dikambu ya lisi, naluba dikambu ya lisi, naluba na bino. Naluba na bino ikeleni nyonso wana. Balakisanga na kitala. Ale kota. Soko naza kulube, naluba kana tina. Ale itadibi sote. Zalama yele. Itadibi. Mona kota. Ale mona kota itadibi sote. Zalama yele. Itadi kota nukote. Ale like it 10. Ale deuxième. Allez, abonnez-vous itadibi sote. Abonnez-vous et tala. Soko na lubi dikamu. Kiviza mvye na nzambe. Kiviza mvye mboyo nzambe alubaka na ngai. Kiviza mvye tala. Pasi na yo isidi. Itadibi sote. Zalama. Dipendu kota ningi sampwengi. Hale itadibi sote. Zalama yele. Itadi. Ale nikuna. Ale nikuna. Itadibi sote. Tala. Ivala kubosa na te. Kitala ifungwa mikono yo. Dikambu ya malamu ikisi na mokidio yo mkono yo. Naza kumuna. Izakukita. Itadibi sote. Zalama yele. Itadibi sote. Na bibi deja
nazosambelaka nzambe mabatela ngai na ye mama yosambela mpona mwana yosambela mpona mwana mama tokitina ti likuma tina libala likuma libala nana zozepepa nana kata kisosoka malibela bato nesiki unaona kikozwa bakisite oda kutenga pesa ima mama ikuma tilibala mama par mois. Aïe Dieu. 4 heures. 48 heures par mois. Mon Dieu. Oui, maman. Dis un nom. Hein? Maman, n'a pas éloigné le nom. T'es militaire de l'eau, là. T'as le bien, hein? Denis. Maman. Tout sur la Canada, le logo, Canada. Ah, mais. Ungana sana kasiku mulimu izunga ya mama prophetess koti. Écoute, je suis ah, siko nazutanga na souvenir makambulelo yango yongo tutanga na 5 heures. Prière tukotanga na téléphone. Ah bon? Mwananga. Maman. La lobby. Moi si femme soyez soumise. Wana liloba nzambe mutu lobi. Moi si la femme soyez soumise, ilikuluba comme quoi ne. Yo zawa toujours programmer yo. Na kata li boto. Toujours mona kaka ngai na tata na bino toujours tala toujours programmer yo. Toujours tu tiens déjà na programme tout ya kubala yo. Toujours tala pe comme quoi bizaleli na yo. Mwana butosi uyo kaka. Alors soumission na yo isaka kana mobali na yo te. Buite. Kubalobi l'enfant aussi a baissé à vos parents. Ungana boti to la boti yote. Boti. C'est quoi? So kinga na boti divorce. Izana kula na boti yo. Buite. Oui. So ni na lubilika. Elle dit ah, il partait exemple, voilà, ça les exemples la peste. Il partait ya to kena dans l'église. Exemple. Yo bon. Non, oui, attends. Vous sommes des comme quoi? Exemple. Exemple. Eh? Bon. Ce qui met dans le milieu, exemple, il partit à l'église, il a souple, c'est quoi, il prennent toujours le pot, tout ça, et il est combien? 16 heures combien? 16h42. 42, il a 17 heures, tout ça, l'intercession, mon tout ça. C'est quoi, des exemples comme quoi? Hein? N'est-ce qu'un exemple dans le milieu, il partit à tout qu'il a mis ça? Il a 17 heures. Oui, ou bon? Na lisite netu ya lelo ou bien kasi na konti exemple na konti exemple ou bon ko na konti exemple no na yebi na mpena te ponga pina na ba pour le bible mutelobi ngaite balobi fu uyo ka baboti siko na exemple ngana pesa net 17 heures botoke na biso yo boy ou même les sons parce que oui obéir parce que obéissez à vos parents. C'est quoi ça qui obéit? C'est le coup là où Kabouli famille. Mon niki sale, c'est le coup là ngana yo kaka famille nangai. Uyo le coup là sa maman divorce sa maman nangai te, donc non yo kaite. Mon niki sale un exemple kaka. Tu qui kada comme exemple. Ah, OK. Vous comprenez? Bon maman tout. Ah, tout mayanga. Pardon mon naka. Ni kono sto zurba no mama ya kabaya kata mukulu muku donke. Udiongi nikakutali yo muku ife miroir. Mama prophétesse ya biso. Uyibi tata muku ayaki na mwasi na yo. Mwasi abuta kaka bara mibali.
prophétesse. Aye alobi mama ningi nazabu na samu pwe. Zemi mususu susu mubali. Siko yu papa mbaki susu nabuti susu mubali. D'ailleurs, asa na pusa mwana mwasi. Alobi atel ba mwana mubali. Mama prophétesse sembili bumuwana. Alobi baruka kuma mwasi. Lobi akeni boy. Mwana mwasi. Non. Tala niveau miracle. Mon Dieu. Mama prophétesse kama kwa bino. Bikamwa sana. Mama wana. Asala ka bikamwa. Atubata mina si alibanga ya kumona. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Yeba benga ki miroir. Et puis azosa la bikamwa. Po ba biba kuyiba bango na bambuma na bango pena misana na bango. Comprendre? Yangwa. Mama yaka l'église ko. Te yo mko yako donkey. Neti le lukine ka donkey. Exemple, ezaka na compte exemple. Udonke kaka. Udonke mwa mki otari kaka yo mwana ka. Tema kama mama binanga. Akuli sonem dabara bukubot. Ta divorce. Akulu bana yo. Sukulu bi mama na dignité. Na pasta. Voilà. Sukulu bi mama na dignité ma pasta ta 15 mara mogo to 3. Ça dit pas kaka ya nombre yo kulinga. Et espace ko so. Donc yem bala mo. Na neka exemple. Surtout qu'on Mama. Tu connais quoi? Maman, un exemple, wana. Ça en vaut bien. Ngabe na opisa réponse kana ninga exemple. Nga na koli na famille mo chrétienne. Na zana kindumbe église te. Kindumbe église. Ndenge. Ke église na koli na roy papa pasteur Thierry Jonga. Na Kishasa. Na yena poto na osambela na papa Feli. Suko na ndeka exemple kama. Un exemple. Na ndeka exemple. Suko na longo pa ba pasteur Feli na papa Chilo. Na basket maman pas ma prophétesse. Na ndeka exemple maman. Exemple. Ça fait trop. Ça fait trop. On dit ça comme ça. Maman. Na ndeka exemple. Ça vous tout mal. Maman ko so na ndeka ba bete. Ndeka ya. Exemple kaka. Ou une autre personne à l'être de trop wana peka exemple. Exemple. Yo Robert. Na yebisi yo, na yeko kebisa yo. Tika mwana mwasi wana uzolana. Tika mwana mwasi wana. Obozo sala ba projet ya libala ya makamu nyonso yo zo sala wana. Tika ye. Soko yo kite. Tala. Doucement, chérie, doucement. On a la position du programme, elle est là. Le problème est là, tu dis non, par exemple, la maman, donc il faut que l'autre puta. Non, j'en ai un. Non, on a un gâteau qui est là. Autant que tu fais ça. Il y a Patricia. Il y a Malongi. Il y a mon okula. Mon okula. nakomelaka malaye mayembe mpona angine biloko malili nga na so omeli bwe mongongo evimbi lobana loboni boni bino boza malamu mwa kimia ya maze mikakatano na baproblème ezosila te uma na faya
likambo ya nini lisusu komona oboye mpo na ngai eza esengo makasi likambo ezokomela biso na libota ezopesa pasi mingi likambo yango nini losambo nde esukisaka nyonso makolo ekoma koswa ngai koto estoma koto tension likambo yango na asi nalati yango nzoto mobimba loba sikoyo mwana na yo kuna na mikili ya poto woman of fire pasi mpenza ezopesa pasi ezopesa aksida to eloko nini mwana na yo makambo ndenge oyeboye en tout cas nzambe mpenza azwa lokumu mwana na yo makambo mama makambo ezosila te eza kaka lelo aye na oyo après 1 mois 2 mois mobali akei lobi aye na mosusu après 2 jours 3 jours mobali akei oyo asuka oyo ya 3e oyo nga nazokanisa ke tozo kocelebre libala kala te yeyo asisa akei nde makambo yango ebimiti mibali nyonso oyo azwaka bazomonaka esprit yango nini woman of fire mwana azopesa nga pasi eleki en tout cas nayoki yo ye akosambela na mpoto kuna mama ngai awa ye kuna na koyeba ndenge nini po mama ya likambo mabe mibali misato baye bakei te eza mabe eza tata na yo moko na mobali na boko sambela pe male mama siko alingi losambo te to ndenge nini po mwana soki esika aza kuna makambe kosimba te bino mama na tata ni boko telema penza ngui boko soutenir na losambo ye toyebi te soka kosambela bino losambo te mibali misato mobima oya omona ba esprit bani boni mwasi omoni yebo omoni evala te omona esprit ezalaka eza biloko ekomona ke bondoki yango wana ye losamba lingi te yo pe mobali lingi losambo te kata koyebise ke eza bondoki yo yebisa male ke eza bondoki boko ye mobala boyo losambo yo pe mwasi ovandeli ye boye ya lingi yo kimakanga yo okeima losambo esika ya bimi boye ale oye kuna na ndako totokisi okei to na njamba akisa mwana milimo yango euti wapi bovandi na yo olobike ye mare alingaka osambo te mama telema komoni keloke kosimba te ya bimi boale yo ye totokisi yo kasi babengaka nga women fire eza ya pamba po na moto sikoyo yo koya bo to perisi moto ata ya yebi te to perisi nga na koya kozwaka yo to ye na zuyo to keilo sambo soki ya lingazo ngambangu na ye kojongisa tika woman of fire tika na tatani tato ya ngayo tosala kasi boye nga toyaka soki aza te obengi ngai na ye tosali losambo tobonde mpo na mwana alioke mosusu mpe mwa ofandi oti ofande mpo na nzambe yo kosala mpo mwana na yo abonga ozwa kimia tala sikoyo nyonso ezozonga na nzoto na barimatisme na baokiliko to na shwa te ifo kaka tokanga kaka na losambo yo kokotia susi lisusu te tala ndenge susi epesi yo batension na baokiliko na barimatisme to telema kaka na losambo mwana bakolinga ye ata ya mine ya koya akobala kaka yo tika kotia basusi nga na komona mobali na nga moko na sura na ye Je suis là. Oh, bébé. Oui. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Vous en salam non? Ah, ok. Bon, allez-moi pas pour ce rôle. Ah, merci. Merci. Ça va? Sentez bien dans un moment, vous êtes toujours en forme. La santé, ça va bien nini. Yo tikanga yo kenda. Ah non, tu vas dans ton solo là. Yo tikanga yo kenda. Ngayo na ye. Bébé. Yo bikende nga na lingaka yo tikanga yo kenda. Ngayo na ye.
okosolola bien nga nayebisaki otobanda osambela kaka tokenda epa ma prophétesse babiloko wana nyonso tokokende soki ngonga epesameli tokokende yango wana ngai nakanisaka yo mpe omoni na ye kotala yo nasali mwa bacourse oyo mpo nayebiki kozalaka kaka yo moko omoni kwa na tofanda na biso ko bebe tolingani na biso ça va tolingani tofanda kunako merci nyonso osenga nga na kosala mpona ya solo te nga alingi nde tovanda ensemble nyonso osenga nga ekokokisa ngo oyebisi ngai oza na mama professeur te na bifo tokenda nde bandoto na yo wana olobaki ozolota wana tokokenda epa ma prophétesse wana azosambelela biso oui nyonso ekoleka nango soki mama professeur azali tokokenda mama prophétesse ayoka biso mpe nakanisi mpe changement ekozala nakanisako mingi yango moni epermete nga na ya merci bébé nalinga komi merci osanga bien plaisir vraiment nayebi oyo ya boye mpo ozomona mosala nazosala nde napusi okoyo ofanda na sala oyo moko kuna malili yo mpe misina kobenga yo yaka tokende losambo telema na losambo olingi te telema olingi te awa nayebi yo avant wa mpo basese tozokende te okovanda ka bomona makambo ezosimba te mama okobanga ka mobali alaka nkoi tato wapi kaka tato ya yo tato wapi ya olingi baboka biloko libanda yo kendaka ta shop te donc ovandaka na yo kaka boye mwa shop right esaka ine toki tokutani tokei baninga ata okosi boyeke nake na shop right ali tosimbi nzela tokei tosambe shop right bato baumeyaka ta ine toshofe mobali oyo aza claire te mokolo oyo komona makambo mobali no asalaka okondima yo salaka mobali na ngai tato akosala nini malamu te tato wapi miseini tato oyo makambo na losambo alingaka na ye te mpona nini alingaka ye kobima na ngawa soki nalekisi kaka ata 10 minutes problème alingaka te mpo ani oso mituna ye alingaka nakoyeba ndenge nini okoyeba na losambo na losambo nde yokoyeba ke tato alingaka losambo te lelo bato oso bakoma kosambela me ye alingaka losambo te mpo na nini mobali mobima alingaka losambo te yo mpo ovandi alingaka losambo te bato oso bakoma kosambela likambo nyonso ekoma na mokili ata nganga azali kaka bato ka nzambe azali benga na opase oyo ayo alingaka te otunaka te ovanda malamu mama etali yo tane koyindela yo na boyo women fire oza wapi osaka boye kobongisa kaka mama eza losambo kobongisa na losambo kimaka okimi bori papa nake na shop oyo ozwinga toke losambo tosambeli kuna osisi oleke oye na mwa lipa yango oyo omeyaki pwani mulonge elekaki molai bebe nasepeli mponga aloba na ngai yo nasaleli mwa eloka olia salanga kaka te kaka te te me nalamba epondo nalambi waneke ya après akombe minini bamipanzi oyo euti vraiment belgique wana yango nde nana salanga nanu te ok olali na kolala ofandi mpe kofanda nakelisaki yo bakati nyonso robert ozoyoka te tika evalavana robert tika evalavana ozali mwana Bébé
non. Laissez tomber, laissez tomber. Pensez la wana, laissez tomber. Laissez tomber. Pensez la wana. Laissez tomber. Ezaleli wana. Na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber.